oyekoluka bolingo. Bolingo na okemba mabe na la nzelete. Oza sir ozoluka mwasi? Oui ou non? Bon, si Dieu le veut. Pardon? Tato ya kini banyokoli biso. Tato ya msu ya poto ko sima. Donc oluka mwasi ya poto. Mundele. Tokomi penza na kini elengi moko. Elengi namoni ke na kini suko biso kitoko makasi suki ya sika. Sika yo nde boye oyo zomba participer ya émission boye. Tika. Yo kasi ba olinga yo. Yo kasi ka boye ba yika balingi yoti. Ba boye ya émission. Aya. Kine sanga sentiment. Lo bana ngana to ya ona isengo siko namoni kiti eza vide. Toza na muta munene yango na kiti eza vide. Nange kutu na yebisa ote yango na sali yo surprise moko. Nani yango siko nani ngo surprise nani yo yebisa ngai te. Tobimisa Mama Rose Losako. Mama Rose Losako? Mama Rose Losako. Tobimisa Mama Rose Losako. Tobimisa Mama Rose Losako maboko. Mama Rose Losako. Tobimisa maboko. Mama Rose. Bonjour maman. Mama Rose toza na esengo mingi. Nde toyambi yo lelo. Yo te mama nga yebi yo siko yebisa bango nde koza nani bango bayeba. Aza Mama Rose Losako humoriste. Donc Mama Rose na sepene na omona yo oye au regarder biso ko sélectionner batu baya pour participer na émission na biso éclater les ballons ou trouver l'amour. OK. Mama naningi yo ozala honnête. Oyebisa biso nani olingi aleka nani olingi ko dignité muto na lingi était à sérieuxté. OK. Honnêtement oyebisa biso vraiment vérité. Yango wana te yaya. Yango wana. OK. Yaya tolobini. Tobimisa mutaliboso. Tobimisa mutaliboso. C'est pas betele maboko. Bon idée na des hommes. Bonjour papa. Bonjour madame. Comme bonani. Je réponds au nom de Claude. Claude. Ouais. Papa Claude, dans la âge. Bon, je viens d'atterrissage, j'ai 40 ans. 40 ans? Kalami, peut-être. Papa Claude, tu sais la nini? Je suis un chauffeur en tant que mécanicien aussi. Ovanda wapi? Oui. Ovanda wapi? Amatete. Yebisa biso. Lelo oye koluka nini na émission éclater les ballons? Bon, na une émission les ballons parce que l'amour est là. C'est l'amour, on a pour l'amour. Donc oye koluka bolingo. Bolingo na okemba mabe na la nzelete. Skondo oza 40 ans boye, oza en charité. Chéri moto talaka. Obota te. Te ni fan to gamo. OK, obota. Aza âge. Aza na pour moi en 2025 2005. 2005. Ouais. Oza école nini? 50% mungala 50% tandunderi metu bantandu banderi. Feti bagi la ngindo. Aibe kraza mungala. Papa ebisa biso ozoluka mwasi pona nini? Bon, normalement pour la nzelete. Après kozala na ye. Bon, normalement pour la zone parce que asala mo encadrement foyer banini na kozaka bo etela tikala mbeyane. Sko nini esali ozaka mpe ndimbodo. Kasi banzele ba tete. Ba tingini ni basi bazebele basi baza par-ci par-là. Bazebele mais ezaka masolo na bezoka ya nzele moko. Sozo luka mariage te. Kasi ngona na okumbe na mariage. Ba mariage yo stelo kana vuluba. Oh, sko ovanda wa pana yo, pana bino. Naza chef dessus. Pa bino. Siko so ozwi mwasi ebisanga Kana lokele pale zule ndakut. Sko nini esali keti siko na 40 ans ozaka. Bon, normalement ezali vraiment blessé d'amour. Blessé d'amour. Blessé d'amour. Blessé d'amour. OK, bon. C'est ma question. Siko so ozwi mwasi ali olongwe pa bino. Tu sais, ma foi, na biso. C'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. OK. Bon. Bon, pour la bino. On vit dans 40 ans, papa Claudia. Je suis né en 1978. 40 ans.
Raisonnez. Bête ma chère. Tu n'as calcul, tes papa. I thank you very much. Papa, allô, Bimini? Ah, mungala oyo. D'ailleurs, ma casa, mon gars, la mienne, elle va y. Bon. Papa Claude. Oui. Yaya olobini. Namdemi azoluka fa aoluka mtu Aoluka nzeli. Papa, est-ce que ça aux yeux moi c'est aux yeux décevoir yete? Jamais, non, mais ça doit décevoir. Ah, ok. Et maintenant, tu es un cœur. Oh, le cœur en dire si. Le cœur est très délicat. Ah. Oh. Bon, papa. Oui. To benga yo to peso jour nini oya na émission, OK? Merci Patiente beaucoup. kaka muke. Merci beaucoup. Ballon. Maboko pona papa Claude. Merci beaucoup. Merci Maboko. Thank you very much. Bonjour maman. Kombo nani? Christelle, Posana Ajinin. 22 ans, 22 ans au Vandarawak. limité, Bobota déjà. ana mwana moko, Et Azan Ajin. à 2 ans. Dès mon Azan a 2 ans, et là que papa n'est Azali, c'est ça non? Et tokabwana ya mwana zaki na 6 mois. Nini sala qui est Simbate? Ntango ayaki opesa masanga prédot epai biso, abombe mwasi na bana azalaki na bango. Abengaka mwasi te aluka mwasi abatele bana. Awa nakomi na ndako nde nayebaki mwasi mosusu azali. Okota inanda kwa yepa. Ai, Bon temps, ce que moi ça Azaki wap. azelanga ndako mosusu. Parce qu'on a minute Ozolukani. Nalanda émission na TV, yango nazwaki na interesaki yango. Dans Ozoluka Bolingo. Siko nana tuna yo pona nini oye koluka bolingo na âge na déjà ozana temps hein. Ozana temps. Ozo kini mbangu pona nini? Bon, eza na ndenge na ngana mais ça vraiment ba vie wana ya bima na za nango te. Nga mundi à comprendre question na oti. Question ezaboué. Vie âge na yo, oza 22 ans. Donc c'est-à-dire ozana trop jeune. Et simbite na papa mwana. Oga no pe ko zwa temps non? Ozana nanu. Âge ezana nanu. Pas même 25 ans et puis ozana mwana na o. Et là on ni siko e pousser yo. O luka mobali mususu. Question ezabou. Elo epusenga po nabatela mwana wa mwana nga azala bien. Donc oluka mobali mususu po obatela mwana. Qu'est-ce qui prouve que mobali wana olinga mwana wana? On a habité. Bon, nga moni aza mwasi kitoko. Toko pe kopesa chance. Déjà ko mona pe mobali pona aider ye alinga ye na mwana na ye. Parce que c'est pas chaque homme qui sont mauvais hein. Bon, maman. Oui. Déjà boy to benga yo. To peso jour ya émission. OK, c'est patienter kaka. OK? Merci beaucoup Christelle. Merci. Comment ta Christelle maboko? Siko yebisa biso nde oye na émission ozoluka nini? Oza sir ozoluka mwasi? Ah non, loba bien. Muta. Ah, ngalema tozala boyete, loba bien. Pour faciliter biso tâche, oui ou non? Ozoluka mwasi, oui ou non? Bon, si Dieu le veut. Pardon? Si Dieu le veut. If God permits it. Ok. Mais toi, nyo wumela kipo oloba. Oza timide? Non, parce que aussi il y a des caméras. Bosana caméra oswana biso. Bah ouais, on cause, mais il y a aussi les gens me voient et tout. Ah, ça fait rien. Oya wali bosana biso. À l'internet. Ya Drea Bands na Mama Rose Losako. Biso to solana yo. Bosana bato wana. Et oui, pour la vie na yo, oui, pour la Vie na yo. Kokutana na mwasi pe ya bien. Omoni, Eh. moi c'est pas ko sepela na yo. Ok, merci. Obotate, Non. oza chéri. Awumeli. Oumeli Ta Oui. oumeli. Ah. Azali. Azali. Est-ce qu'on sepela au monde na émission yo? Bon, je suis pas marié. Mais oza na mwasi. Mais on débrouille et tout. Totuni chéri. Ah, oh baby si. Opposant. Oh yes, My oza na goodness. mwasi. My goodness. Bon, je suis seul. Ça sûr. Je suis célibataire, je suis pas marié. Parce que célibataire, il faut. Donc, on est célibataire et ça, on est à balité. Mais oza na mwasi. Azali. Chéri, tolo Chéri kana chéri. Azali. Moi aussi, c'est Nzele ça. Azali. Chéri, nzele. Nzele Azali. Ami. Ami. Eh, eh. Bon,
Mais on a bêté, Arnaud. Biso, tout ça, est moins différent au monde en Internet. Ok. Aussi, au sentir en route. C'est moins différent. Avant de commencer à émission, il y a Nengo Tobale, le paiement. Il faut non toyer, parce que ça sérieux, bien sérieux. Ah, ok. Au monde. Non, mon a sérieux, on a chéri. On pose avec vous, non? Souvent avec vous. Obini. Je cause souvent avec vous, avec elle. Tu causes souvent avec elle. Ah ouais? Voilà, c'est. Mais je suis pas comment Azo Benganga qui n'en a sériété. Non, alors bon par rapport nous nous répondre à la question. Ah ok, non. Si je réponds comme ça parce que le monde entier va au monde en aille, en fait. Ah, Arnaud. Hey. Arnaud. Bon côté. Ok, bon. Non, lobby, pour l'instant, hein, je pense pas que tu es prêt. Mais peut-être pour l'émission, tant que tu as ce que le kabatu, yaka. Mais c'est préparé, yomo royaume, moi l'angaliema. Toza la raboyete, Arnaud. So za nzele kuna ami na oloba ami, ngapena ba ami, mais ngana oloba ami ngana ngai. Hein? Chéri azalit. Ouais. Chéri azali. Ouais. Omonyo, oloba nga vérité siko. OK. Kelo solana ye. Kelo solana omona soke simso esimite zongela biso. C'est bon? OK. Patrick, comment Patrick, non? Oui. Est-ce que sur Bala? Est-ce que sur Bota? Non, na Botiti. Oza ekolonine. Naza Mukongo, Naza Musungombe 100%. Siko, soko kutena mwasi, bino mibale bo sepela nani. Oui. Bit na yo, sa nini pona mwasi wana. Bon, soki nakutena mwasi, biso mibale to sepeli kozala. Bon, tozo attend entre ngana ye to passer na maman ya ki fiançailles yo alobaka. Mama ki fiançailles soki to moni ke esimbi na continue à penser na pas continue à penser na nga de marcher dans les bons. Parce que moi sozo luka ya Kinshasa kaka awa bandundu. Donc Londres, Raza ya poto do luka mwasi ya jarni. Bon, ndakolo banini. Tato ya kini ba nyoro biso. Tato ya mshi ya poto ko sima. Do luka mwasi ya poto. Donc, on a Kinshasa, Bamabe. Hein? Kinshasa, Bamabe. T'es basé là bien, mais basé là bien par rapport au biso to botami na kini. Si to komi boye to déplacer to balimana o de ba Gabon non. To suika na ba Congo central ba Kikwiti, moi Bumbashi. To moni pe biso c'est to mona. Na poto divorce za raté. Bon, na poto divorce za ranango, mais par rapport à basi à poteza zalaka ouvert vers yi. Zalaka ouvert vers yi. On est latine. Non, kenda poto te moyebi comportement la parce que ba vie bazakuna to solorana bango ba ser bazakuna na ebi mo ba. So ba ebi ba sinyo se ya poto. Bon, ba ebi ba sinyo se ya poto te. Mais moi si azaka moi si. Faut zanika ouvert makamnyo so. Ça nous faire le makamnyo so. Basi lui baza pe akepe poto. D'ailleurs pas comme moi sa poto mais outi a fait. Bon. Et Afrique ils ont un problème OK naï. Mais tango ko mona makambo ya monate. Yom to bengisi et comme benga et comme bien esprit. Ozolu comme moi si a poto qui ça te. Yem sabi sa solo. Kasi tozana na rosunga yo. Oko kisa rêve na yo do yo oluka ya poto ya kisasa te. Bon, si sur la poto za niveau, je suis pas grave. Ya kisasa ata ndenge nini? Non. Terrasse. Ayati. Bon, nga vraiment na comprendre hein. Ata zo moni moi si awa na Kinshasa o sepel ne pe sepel na yo. Après moni ya poto sepel o bwa kisaye. O ya Kinshasa o bwa kisaye OK pas poto. Kasi yango na to loba na botemi na Kenya. Na botemi na kidi na liepe fumbwa mingi na meka pela kama desu. Muganga fumbwa. Papa to comprendre yo, souci na yo, olembi basa kisasa. Ozana mezo ya basi ya poto, c'est ça. He's looking for baked beans. Tutalobi ameki déjà fumbwa, siko akepa adesu. Bon, papa Patrick Toyokio, nyonso lobi, merci pour la vérité hein. Oza hypocrite te quand même. Olobi bien ki ozo luka mwasi no poto. Donc, Toyokio to robenga yo.
Bonjour, bonjour maman. Comment nous anani? Ma Louise. Ma Louise. Louise Masiala. Oza Azine maman Louise. Na 40 ans. Ok. Ovanda wapi maman Louise. Avant na monga fula. Osala nini na vie maman? Bon, na bandaka ko voyager. Mais na voyager à l'souste parce que tu vas voyager na papa ba nangai. Na mando voyager na ye. Na voyager à l'souste. Pour na bon, tant na ya kozwa déception. Atiki ngai na mwana na ngai mibale, mwana ngo paza libanda. Atiki ngai na mwana ngai na mibale na Asia, mwana ngai zali na 45 jours. Atika ye banda kenda tilelo ayaka te. Ayaka te bon. Liboso manda ko benga te mais akoma ka ko benga abengi to solo la benga pona bana mais place pas za kuna Angola. Si abala pe parce que abota bana 4. Parce que moi nanga wana ya mibale aza na 15 ans. Abodon 15 ans aza wana ede longi ya papa te. Yango siko na trouvaki bon si tout va bien nazwa mobali mususu. Mais mobali oyo ya ba qualité ngai na bana ko préférer nanda okuta na ngote. Parce que kombo nanga mona no Masiala Louise Luzolo. Luzolo, ça veut dire na biso ba Congo eza bolingo. Parce que tangu bolingo eza te. Donc on a son na lingyo. O bolingo eza te. O peza te. Nde na mivanda ki bongo. Nazo sambela. Nazo luka mbongo nanga. Pour le moment lokwa na voyager sous na baneko voyager sous te. Na comment ça ce service en ligne. Na son biloko nanga nazo te kango en ligne. Moi nanga liboso yende akendaka ko sala livraison à domicile. C'est ça que je fais. Papa, son nzamba sali yo grâce à kutanisiona bolingo na yo. Alors, okosa nini pona bolingo wana? Bon, d'abord projet zarana bakmi balé. Tant beaucoup tani ne boye ba oni boko sak. Projet nanga roza ta mususu na roba na 2026 2027 na bal. Wa eza projet nanga. Peut-être ya za prêté. Bon, c'est ça. Ezaki ya kokutana ya koyeba ko solo la paix ko bongisa maka. Papa Rodrigo, sala musala nini? Normalement naza quoi faire. Mais pour le moment na kota na monde ya business ya teka babilamba. Oh, kitoko. OK. Papa, toyoki yo, tokobenga yo parce que eza casting Oui. tokobenga yo siko na émission na biso. Place retrouver bolingo na yo. Il y a pas de souci. Oluka mobali pona ni. Pour tous ensemble. Après. Olingi mobali Foyer après. na biso pere, biso mibale, tu sais foyer. C'est bon maman toyoki yo. Tokobenga yo participer na émission na biso, éclater les ballons. Donc bonne chance. Merci. Et là on est tindi yo ya na émission na biso éclater les ballons. Pona romi na pusa na bala. Romi na pusa bala. Yo moko meki déjà ko luka. Nathalie par rapport à âge na ngai normalement funa bala. Yango na lingna luka moi servi na ngana bala. Est-ce que na été chose comprendre question na sens que yo moko ozaki déjà na ba chérie oui. Simbité. Oui. Tondeni. Moi ba problème ebele ya ba déception. Yango pe na landa émission na lobi MC na kozo ya malamu par rapport ya ba ona kutani na bamu. Nangina tu no question. O luka mwasi azala awa na kin o na poto. Ata na poto. Pona nini? Bon, nazala pe mingi na basuwe na nga nabi malibana mbuka. Ba ide na nga vumeza rabungu. C'est bon papa Chris toyoki yo. Torobenga yo o participer na émission na biso. Bonjour. Kombo nani? Gloria. Gloria. Ozana âge nini? 24 ans. 24 ans. Osara nini? Nakanga switch. Kanga switch. Ovanda wapi? Na makala. Parce qu'on a minute ozoluka nini? Ozana poso bala, ozana posa nini? Na posa na bala. Kwa nini? Ozana na jeune. Nazana na jeune te. Ko mbatu musu ba asha dans 24 ans ozana onan. Yabi na batu musu pe bana ba 35 ans pe azape. Azana ena na bali na nteosko 24 ans. Owe la poine. Na owe la te. Ko ngamu ko na posa na bala. Ozana poso bala. Est-ce que yo ebo lamba nini? Ina ebo lamba ebele. Donc nyonso na ebi.
nini elakisaka ebola nini elakisa wana eza théorie to wana besoin pratique kasi botiango bomona bokata misapi. Ok, donc tobimisa cuisine oyo olambela biso. Ezala bongo. Ok, ezala bongo. ndenge natuna ozoluka mobali ya age nini? 30 ans mato 30 ans plus. Ok. Gloria tokobenga yo oparticipe na émission okutana na mutu ozoluka Merci. ozoluka nini noluka mobali no mobali abokolelo mwana abokolela mwana nazala bien donc ata mobali oyo alingi abalo te me aobokola oluka mwana ça va non ça va donc ozoluka no libala te me mutu oyo ozalaka wana aede akipelera mwana so yo olingi ka mutu azalaka wana mpo kaka akipele mwana mpo akipe mwana me oka mutu yango soki alingi abala o problème te si odaye namoni mwana nga aza bien seke na ondima libala oza na chéri bazali me ya sir te bazalaki me ya sir te c'est pour cela na ye noluka ya sir ya sir sikoyo nga nayebi mutu avandisaka bolingo ezala mobali to mwasi edepanda mpe na mwasi ti na momo tokomi komi na momo toluka koconstruire vie okuta na partenaire moko aa na même vision na yo te bofandisa ndenge fo koluka oyo aza na bacritère oyo oza nango besoin yo ozoluka critère nini premièrement azala respectueuse une belle taille visage mpe kontaka savoir parler maturité surtout Obaki ovanda wapi? limité Limité. ovandaka pa na bino to ofutelaka te pas na biso pa bino oui so na minute ozwi mwasi so na minute nazwi mwasi na oluka boso nazwi mwasi na fane so epa baparent te lovita des fois ofanda kolonga epa baparent oza yo moko mpo etindaka tant que jeune mwa loyenge ezalaka mais tant que oza deya na mutu oyebi ke ntango na olongwa na fana na mutu boye place boye vie ezala différent naki kozala yo moko mpo na minute oyo soki ozwi mwasi ozala mesure ya kozwa soin na ye ya kobala ye ya korendre ye heureuse mariage eyaka pui kotala soki ngai na ye toza vision moko wana nde mariage nakobaki na obala ye mbe vision eza ndenge moko te fo kozwa temps ya koétudie kotala soki aza ndenge ngai azolinga mariage eyaka Drésil tomoni yo na émission na biso eloko nini oye koluka na émission na biso bon namoni na TV je me suis dit que non participer na émission parce que nakozwa mpe quelqu'un oyo aza mpe mwa mutu malonga en fait mais yo ozotanga nanu te oza nano étudiante mais ça fait rien nakozwa mpe libala ekipa Einstein nakozwa mpe moto mpo azo ezenga c'est un peu ça batantana bango chance nde ti yo na minute oyo so okoti libala vraiment oza sûr vraiment oyeba kogérer yango oui oyebolamba ouais Obokengela ndako. oui obali boye bayo oyebi soki mobali no asente libanda osala nini so sente natika eti otika ye ok Obandeli. oluki su mosusu susu bon sikoyo ngai naza naki osente mwasi mosusu soki alinganga te soki alingaka yo te ok I like her. réponse à solo bonne chance kombo nani Evelyne maman Evelyne oza na âge nini 52 ans 52 ans maman Evelyne oza na bana combien moko oza na mwana moko ok mama tomoni une émission na biso nini etindi yo oya awa bon nalandaki émission ya télévision nga mpe nasepele na participe na émission eloko epuse nga na participe na émission mpo bolobaki naye kozwa mobali na ngai yango naye kozwa mobali na ngai oye kozwa mobali donc nyonso tokopesa yo ozwa kaka te na bacritère oyo nga namona ke eza passable mpo na ngai nde nakozwa ok mobali ya ndenge nini ozoluka mama bon azala motu normal azala chrétien ou bien croyant andimela nzambe aza mpe travailleur aza chômeur te aza responsable soit aza veuve soit aza divorcé soit il vit seul mais aza besoin ya motu ya koaccompagner c'est bon maman tobenga yo pour participer na émission na biso ok merci ok bonne chance merci Maman, merci beaucoup. nini etindi oyo na émission na biso émission na bino intéressant na makasi surtout
bolobaki basi baya kwa kuzwa bamibali yango interesa nga alobaki na sani nga mpe na oyawa siko ekolo nini abala yo alingaka mingi Swahili bien Ngala aluba te na yo mpona ekolo muluba te donc ata mobali alingi na bolingo solo aza moluba non aoke ozome alinga nde baluba te bapara bandima te bandima na banga mo nde moluba alinga bala moluba te luba bamema ngambo yebisa biso oye awa na émission na biso oluka nini bon namonaki émission na télévision ndenge banda kolobaki non yako tenter chance bah nasepelaki na émission vu que je suis célibataire à tout contrat nde nabaki non nga mpe nakende kotenter chance c'est pour ça nde nakomi awa sikoyo papa edi oui maman oyebi ke mwasi adépendrait pas mobali bien sûr sikoyo yo na miniti ozosala eloko te biso basi tolingi mbongo sikoyo osala nde nini mpona babesoin ya chéri wana naza mobali na moto natangi donc avec le temps nzambe akosunga mbongo emonana nakozwa soin na ye amen yebisa biso lelo oye koluka nini na émission éclater les ballons en fait namonaki émission na apresiaki nabaki ndongo mpe fona participer nde nayaki ozoluka nini donc naluka mobali abalanga oluka mobali abala na miniti oyo oza te na mobali te ata mwa chéri chéri aza te yoka sikoyo chéri mpe na yo balanga ok oza na mwana te naboti te oza pa bino ok Sephora 25 ans olobi ouais sans enfant tosepe koyamba yo na émission na biso na casting oyo eza émission te eza juste casting tokobenga yo sikoyo tokopesa yo jour oyo okoleka na émission mala ok merci ok yebisa biso lelo oye koluka nini na émission éclater les ballons nini etindi awa bon namonaki publicité ya télévision bon j'ai été séduit na sepelaki nango makasi yango wana nayaki oluka bolingo bien sûr na campus kuna ozwi bolingo te papa oza étudiant kaka bavrai chéri bazaka pena banzele bazali bon vu eza baréalité belé eza baréalité belé donc on a déjà osé plusieurs fois mais esimbi te yango tolingi tomeka autrement est-ce que oyo esimba te baomona oyo na émission awa baosepela nayebi avi na bongo tene baomonela yango c'était déjà le passé donc de déjà passé ok oza sûr soko ozwi bolingo oyo ozoluka okozala mobali malamu oui à 100% toyebi te nini elakisaki oyo esimbaki te wana bango kaka nde basalaki yo mabe peut-être yo moko mpo ozalaki à l'auteur mutu azanga mabe te bien sûr mais toutefois tolukaka toza malamu devant bato donc ça empêche ça bonjour kombo nani Valencia Mbongo. Valencia. Oza âge ni 23 ans. Tomoni yo na émission na biso koyesa biso beat oyo yelia. Ah bon, nalandaki émission. Nazalaki vraiment attirée, surtout tant on consister. Yaka kozomba la yo, yaka kozomba star. Et j'ai aimé, c'est pour ça que je suis venue. Na sepeli le oye penza. Na sepeli. Ko natuna mobali andenge nini ozoluka. Parce que son lui nazoluka personnalité nene ndenga libanda koza kitoko mena kati mutema eza na mabe nazoluka mobali oyo azana capacité à prendre en charge mobali oyo azala hypocrite te akoza escroc parce que za mibali musozo mona ka kitoko boye azana escroc mais aza pe na beauté physiquement et libanda na intérieurement c'est bon maman Valencia toyoki yo tobenga yo pona oleka na émission na biso éclater les ballons. Merci. Bonjour. Comment nom nani? Rose. Rose. Oui. Bonjour Rose. Kombo kitoko. Toza pena Rose awa. Maman Rose yo. Bon, âge na yo? J'ai 22 ans, bientôt 23 ans. Maman Rose. Olukani. Bon. Na teleki émission nazaki vraiment intéressé nango nde bobengaki biso oyo aza na posa likuma mobali nde nga mpe naza na mobali te na ye poke nazwa oza sûr oza na mobali te chéri te oui ozoluka mobali ya kisasa ya poto ya matadi bon
naoluka mobali ya Kinshasa te ya poto te ya Matadi te mais azalaka mobali. Ok. Merci beaucoup Rose. Tobenga yo oya ko participer à l'émission Éclater les ballons. Donc Bonjour. Kombo nani? Jeunesse. J'espère que vous avez un comportement biblique hein. Vous avez âge ni maman jeunesse? 28 ans. Vous avez bana combien? Moko. Mwana moko. Vous avez âge ni? 9 ans. 9 ans. Osala nini? Nakanga soki nateka pe en ligne kodefisaka ndeza. Okay. Yebisa biso lelo oye koluka nini na émission Éclater les ballons? Natala une émission nde lekaki na émission namona ke balobi te kozwa mibali na biso nde na s'intéresse nango pe na yebisi pe bapeti sere na nga bito meka na kokende tellement towana na ba relation pour le moment te tokende na toyoka oyo eza kuna nde yango toye. Oye na bapeti sere na yo. Yo meminga mona famille. Bon so ekuti mobali moko ya na leki yo pe ya na. Tokabola mutamto azwa ye. Bokabola mobali. Mutamto azwa ye nde toye mutamto azwa ye. Azwa ye bakabola mobali te. Ok, nayoki mabe. Jeunesse. To sepe na yo, to benga yo, to pesa o jour oya koleka na émission Éclater les ballons. Merci beaucoup maman Jeunesse. Bonjour. Kombo nani? Merveille. Merveille, ozana âge nini? 25 ans. 25 ans, ozana mwana? Te. Ta obala? Te. Bala déjà ndeza obala? Te. Dante. Obala te, obota te. Tomoni on émission na biso, nini etindi yo oyawa? Namonaki émission na TV, nazaki intéressé. Na nde bwanda koloba ya mobali na yo. Yonga pe na tenter chance peut-être ya vie na hasard. Oza ekolo nini Merveille? Aza Mukongo. Mukongo. Biso ba Mukongo ta ebele. Bazanga te. Ok Merveille, na toutes nos questions oyo. Elo ni eza important. Bolingo, tombongo. Bolingo d'abord. Attention mobali no azala mbongo te aza eloko te me olingi. Ouais, bolingo. Muswa kozala mbongo mais nazanga na bolingo na été pourtant bolingo nde leki nyonso mpona bolingo malembe peut-être tozwa un jour. Maboko makasi mama. Mobala makuboko makasi. Te ya maboko makasi nde te. Ya oyo akabaka na ye mais eza te là je peux comprendre pour que tozwa na biso la future. Tomoni on émission na biso posano ezani. Non, namonaki bolobi ya kozwa mwasi na yo, ya kozwa mobali na yo, c'est pour cela na milobelaki. Na ya pe kozwa mwasi tanga. Wa kozwa mwasi na yo. Ozoluka mwasi aza wapi? Awa na Congo ou na poto? De préférence kin. Ok. Bomonana. Po bamonana. Oboyi no appel vidéo. Oboyi ba appel vidéo. Méga te, ta kin. Ba méga et aussi mbate. Non, wana ifuna cha wifi. Oza mwana? Non. Oza un chéri quand même. Non, ba ex ka. Ba ex ka. Pwani esimba kite. Pardon? Na ba ex na yo, pwani esimba kite. Po ba baby saki, ba trompaki. Ba trompaki yo. Yo trompaki te. Non, ba côté mususu pe. Mais ba kana bango nde saki un peu grave nde. Ko na ina tu no ba ex ba combien? Na yebisa. Sieke penako, yo penjako, tokotanga maboko, totangi makolo, totangi na mina. Non. Bango ça ba ndeko no ba tie maboko na bango. Po ebata sous nombre te donc ça le cas. Jonathan, 26 ans. 27. Mais ayebi nombre des ex te. Manangai. Moni bibilo bwa kizara basi Peut-être la force na EPT. Vous avez nombre des ex te. C'est la 40 ans. Na bossa ni te na mutu. Combien? C'est-à-dire peut-être 10 hein. Peut-être 10. Siko, OK. Tala. Tosi si ta esili neza boye, to benga yo, OK? To benga parce que o casting. Ça le casting siko, to benga to peso tana yo jour na o ya o tala biso pona émission. OK? Comment nous anani? Kombo nanga Mimi Batwaniel. Mimi Batwaniel. Oza âge ni maman Mimi? Naza na 47 ans. 47 ans. Mami, obakisi âge? Te, na bakisi âge te. Na okyo lakso carte nanga. OK, maman. Osala nini na bandal? Bon, na bandal na fanzi.
Bon, ngande nateka na Gambela. Oteka na Gambela. Oui. Okay. Nasalaka pe théâtre. Ba théâtre ya nini oza comédien? Naza comédien. Bon, maman Mimi, osi obala? Bon, nabala te, nabota nafanda epa mobali, mais nabalaka te. Tofandaka naboti mwana moko. Obota mwana moko, mwana aza âge aza combien? Ana 16 ans. Ok, maman Mimi. Oye na émission na biso éclater les ballons pour nani? Bon, naye parce que tobanda otala après tomoni kaka ya kozwa mobali na yo, ya kozwa mwasi na yo, ya kozwa mobali. Oh, natala kaka boye nakipaka te. Oh, je me souviens kaka mwana lobi mama mais zwa numéro na bango ti. Ngabi oh nazopwani. Abi mama zwa numéro. Ngabi ah nakipe na ngate. Nzoka mwana zwa déjà numéro. Siko jour nga na komi na posa nzwa numéro. Na lingi na zwa parana oh na composer boye numéro ebimi. Mwana bikasi mama na sina zwa kate. Oh, kezo mbali na yo. Yango na yaki kozwa mbali na nga. Merci à moi, merci à moi. Merci à moi. Merci beaucoup. Tosepeli makasi komona yo maman Mimi. Tokobenga yo oleka siko na émission na biso parce que oyo eza kaka casting. Ok, non sepela makies. Yebisa biso lelo oye koluka nini na éclater les ballons? Namonaki émission na TV puis na s'intéressaki na koluka peut-être na retrouver amour vrai. Amour vrai, c'est-à-dire aux oiseaux mais ezaki vrai te. Genre na zozo ebele te ma na trouvaki. Oza 19 ans, oza encore très jeune oyebi. Parce que là on est etinda obi otanga non. Pourquoi pas continuer nos bêtises après oluka no mamba bolingo sima yo lingi na bolingo. Bon. Maman a assusté. Et na bolingo to se soutenaka. Peut-être mutu na ozwa a soutenir même na bêtise nanga parce que mutu azotangisa nga na mo année biologique te. Lobi akoi kozala te. Donc si je comprends bien, ozoluka bolingo po asunga yo financièrement quoi. Akosunga nga parce que comment dire, ezoko appartenir na kati ya bolingo. Mais lobi to la vie. Parce que quand mutu alingi yo, mais aza na possibilité pene ya kosunga o te surtout koto ya kosoutenir betide na o sandeni. Et Simba. Simba. Et bon so Simbi te. Na yete ke na idée Simba te. Tout peut arriver hein. Ouais, c'est la vie. Mais na idée ke Simba. C'est bon Myriam, to sepeli koyamba yo, to benga yo, to pesa au jour oyo ya oleka na émission éclater les ballons. OK, papa, to moni une émission ni netindi yo yawa. Je veux juste des relations sérieuses. Ou ka relation ou eza sérieuse. Donc vous avez déjà la relation avant mais eza ki sérieux te. Na principe na biso ya musatu salaka to arrêta. Bozalaka? Bozalaka na moi, comment dirais-je? Na moi réserve mo boui. Donc na musique au linga n'importe qui te. Il faut en avoir réserve, so muta bien monani peut-être au ça ne chemin c'est ça. Oza mwana? J'ai une fille. Ana âge 4 ans, atteindre 5 ans. Bon, obotisi mwana bato après, hein? Relation yanga na ezaki ekutanaki na se ya kwiti, donc sous l'alcool en fait. Tukutana na ba na concert et puis tout passer nuit, ya kendanga na kenda avec tomber na zemi. Tanga robenga président la biso ke non na za zema chinois et puis voilà. Ndepe na mwana wanga na epete, on dit ma fille. Au sala musique na groupe nini? Bon, en fait, nous avons Villanova. Pas Fabregas. Ouais, chez Fabregas. Je suis drummer chanteur. Hein. Et puis, ma composition, ma zonzing et tout comme ça. Mais base n'a beaucoup plus c'est ça staff. Dans musique, il faut t'avoir bien été. Il faut t'avoir. Il faut t'avoir. Ouais. Mais pas consistant. Bon, en fait, na biso ba nouveauté. Bon, musique est un principe belé. So lingo za na ba magie to ba kisi peut-être un peu rapide. Mais ce rôle dans le principe normal, petit à petit on mata. Oh. OK, papa Simon to sepeli koyamba yo parmi biso to benga yo po to ebisa yo jour nini oya ko leka na émission éclater les ballons pour trouver bolingo zoluka. En tout cas, bonne chance. To moni na casting na biso oye koluka nini? Si possible on essayer na kozwa relation moko ekozala sérieuse si c'est possible. Vous avez combien des ex? So il y a ce souvenir bien 10 comme ça.
10. Hey! Imaginez sikoyo oza na 20 ans. 10 déjà. Siko di ex wana banda kolinga na âge nini? Non, na banzele. Pour moi, tu as le que na trouva ki ba relation sérieuse te. Toko banda na monde que relation eza na sérieuse te na tiki na. Parmi les 10 wana bazaleka mabe. Yoka malamu. Bon, msu na trouva ki bien mais voyage ndem te sépara ki biso. Yaya. Casting et sing yo tozaki na Mama Rose Losako. Aida biso na ba participant nyoso bayaki musika wa pembeni. Yo trouva émission ndeni lekendeni. Émission elekaki kitoko eleki moko na sepeli nde namonaki ba candidat pe nde toyambaki Mama Rose Losako. Namona yango ndeni lelo. Na mona le kola ici c'est chez moi Kinshasa mnele madesu. Na ya Joya Bands. Toliati Kisasa na bongo. Na bongolo. Yo le bango mabete. Ko le bango mbete. Tout ça like ça yo. Bongolo. Tala yaya. Ngani naza boye. Naza na esengo. Émission vraiment ebanda. Siko to mona bango ndenge ba osola. Ndenge ninga. Taso ba swan ba bebani. Et on sala bien vraiment to mona pays na biso na batu na biso susu ba ya. Yo mona onde. Ngana lo bakaka. Toza na esengo nde ko yambi bino. Tozozela kaka tomona bino na part 2. Par deuxième partie. Deuxième partie siko to mona bango ndenge bazana ti pe ba 15e partie ba 16e partie. Yaya. So esimbi siko esimbi tozonga isusu. Tozonga kwani tozonga te. Mboka na biso. Mboka na biso. Oligwa solo eza awa na ki. Amen. Ndeza boye bo s'abonner la chaîne Drea Bands Production. Bo like, bo subscribe, bo share. Bo further. Bo s'abonner, bo liker, bo taguer, bo partager, bo ça la nyonso. Au première fois te, au deuxième fois te, au dernière fois te. Bala liboso émission ya boye. De salamana. Bana poto ba yeto sala émission ya boye na ki. Eza kitoko. To makasi. Loyenge makasi. Na esengo ebele. Oui. Allez, yaya, ngano kanzala. Ngana zaki ko luka dendo mayo wana. Dendo mayo, ngano luka fumba na losu. Siko papa, so ok restaurant. Olata nini? Nde naza boye na lati cher bolanda te papa nso eza yoji. Omoni poudre ya disquaret. Na makolo na lati yo stone mutuka. Ezara te mbali fala ta veste. Nde na be bien habillé. Eza shwa na bino.